Bambote bandeko nanga nyonso bolandaka chaîne na bino ya Mimi Selunga TV apesi bino bambote bandeko kaka ndenge tolobaka soki nzamba abateli te nani akobatela lisusu bandeko lelo na eli bino sango ya pasi pe mawa tozomona na bafoto papa na mwana batie mai ya misu oyo ya poupée na biso oyo elakisaka mawa pe tozomona na foto mosusu bazali papa na mwa jeune garçon moko ya moke akoza na ba 10 ans na mosusu lisusu akoza ata na ba 13 ans 14 ans. Donc bandeko nanga lisolo eza boye papa na biso abengami na kombo ya papa Kams afandi na mboka Angola. Donc papa na biso asalai kosala esika moko ya malamu azwaki mosala esilaki azwaki donc azwaki compte final na ye ya mosala kwa sikoyo afandaka na muasi na ye na mwana na ye oyo na neveu na ye oyo aza na kati. Donc oyo aza na kati na foto oyo baza misato ezaki aza mwana ya ndeko na ye abokola mwana ndeko na ye oyo mosusu nde alati veste pembe mwana na ye oyo alati veste mwindu ye moko nde papa bala mwasi ndenge ezalaka kaka bandeko moto nyonso ezodepende ndenge nzambe atindeli yo na nzela. Donc mama papa bala mwasi ayaki na mwana na ye na libala tango aye na mwana na ye na libala bongo mwana wana papa ayebaki kobokola mwana wana malamu abokolaka mwana ya mwasi na ye nzoka azobokola nyoka. Donc nzoka mwana wana aza nyoka makasi asepelaka na papa oyo te. Papa Kams azwaki mbongo na ye fe ya contrat na ye ya mosala mbongo wana mwana ayebaki kozwela ngo motema mabe esali mwana keto esali ye motema mabe. Papa oyo ayaka bapoto na mwana na ye oyo peto ape na bandeko pe na poto nde bandeko babeti lisolo babetelinga lisolo. Donc ayaka mingi pamba bapoto siko ndenga azwaki compte final na ye wana ya mosala mwana oyo ya mwasi na ye jeune garçon ya 29 ans miso bazo ba 29 ans miso bazo ba 24 ans. Toyebi tango likambo esalamaka makambo ekomaka ebele moto na moto akoya na version na ye bandeko na yango wana mwana mobali wana mwana ya mwasi ya papa oyo amonaki motema pasi esali eketo esali motema mabe ayebaki na kozwa bakamaradi na ye babandi mpo na kosala papa oyo mabe. Bayelaki bango na ndako batie bango na coffre à voiture bango misato oyo nde baza boye mama na ye soit disant azalaki te akalkulaki vraiment ke mama na ye azala te misusu bazoloba mama na ye aza na voyage azalaki na voyage misusu bazoba mama kende kolala ebembe. Donc sika likambo esalamaka bandeko toyaka mpona koloba pamba te tokoyi koloba te ke ezalaki boye. Donc information tozwi ntango moto akufaka obe makambo esalamaka bainformation ebemaka ebele oyo ngai bainforme nga eza ke mama akutamaki na ndako te soit na voyage pardon soit na voyage soit na nini na ebembe. Donc mwana asalaki plan na ye ya bien bayebaki kozwa papa oyo na mwana na ye na neveu na ye bakei na ye na voiture na coffre nde babomi bango batiki bango kuna babombi bango bato bakomi koluka famille eluki mbile eluki baye komona ngo kaka lundi parce que papa oyo babomaki ye baye koboma ye donc babomi bango misato nde tozomona boye nzamba lola mokili makambo bandeko moto abomi ye eza kaka mwana oyo abokoli apesa miliki abokoli soki na age nini ye nde asali makambo ya boye likolo ya nini ya mbongo bandeko nanga tozokende wapi baye kolandela balandeli boyebika polisi pe soki elandeli baye kokomprendre badécouvrir ke eza mwana wana nde ayaki na bato na ye mpona kosala eloko bango basalaki wana. Donc asali opération oyo na bakamaradi na ye
bandeko ezopesa pasi pe mawa. Tozoyeba te mokili tozokende wapi, tokomi wapi na mokili oyo bandeko makambo ya pasi boye vraiment. Osala malamu mabe, osala mabe malamu, siko mokili osala mabe mabe, osala pe malamu mabe kaka, siko tosala ndenge nini. Botala papa oyo, aza papa moko na tel na ba photo na ye na kotaki na Facebook na aza tata mo mayele, azwaki diplôme na ye, donc asilisa ba classe na ye se forma vraiment. Na yebi te siko soka aza na bana misusu ou mwana neka ya liboso boye toyebi yango mingi bandeko. Soki moto vraiment ase forma azwi temps na ye mingi ya kotanga, mingi ezaka mwa pasi po abota avant. Parce que azomona ke non, c'est mieux nasala carrière na nga na yekola na tanga lobi nazala moto. Tomona kango mingi omona moto alingi swati basi swati mibali, alingi na ye kobala nokita, alingi kozwa engagement nokite po aboyi na ye azwa ba engagement po lobi ekomele singa na kingo po ta mususu akoka soko sisa betide na ete. Je crois que papa pe na lobi yango teke eza bon menga po na ngande na moneli na ndenge pe bato bazotaka ke mwana na ye o na yebi te soka tiki bana mususu. Donc soka tiki ka mwana moko o seke papa na sabotaki na mwa reta po na kotanga ba classe na ya se former. Siko mutu atangi ba classe na ya se former, kaka mutu moko aye kaka alukeli ba problème kaka mutu kaka oya bokoli na vie na ye. Mwana o apesaki miliki afuteli ba classe pona ndimi te tata o na mbongo azaki nango bazai mutu malamu bandeko ne bazolela na ndimi te ke tata oyo azanga kofutela mwana ya mwasi na ye mbongo a classe, azanga kofutela ya asombeli ata pantalon ata bikini. Me botala mokili modele ezote ya biso, kosala malamu ekomi mabe, kolinga bato ekomi lisumu. Soko lingi bato ezake bato basalo mabe, soko za malamu ezake bali ya kozongiselo bachubo mutonga. Eza pasi pe mawa bandeko epesi pasi. Papa ya bato, mokili ezolela, Angola ezolela, Congo ezolela. Balobi afandi na barumbu, bato bazaba na barumbu boyoka. Donc eza papa oyo, aza mwana ya barumbu, eza na pasi, eza na mawa. Nayebi ke papa na nga pe afanda na barumbu. Donc ta muso papa na nga so azali na bomo ya kokai ta muso pe koyeba ye. Eza pasi pe mawa bandeko na ngai. Tosambela nzambe, tosambela nzambe. Diable azotambola, diable azovisite mabota. Ta musu likambo ewutaki soki na nzela nini bakoti na nzela mwana wana pe. Eza pasi, eza vraiment pasi bandeko. Tokeba tokangama na nzambe pe nalingi koteya mutu moko oyo aza lokoso ya mbongo. Mutu amonaka kaka mbongo akoteka molimo ndeko na ye, akoteka molimo mwana na ye, akoteka molimo ya papa na ye, ya mama na ye, ya mutu nyonso etali ete likolo ya mbongo bandeko. Tokeba na molimo oyo. Mutu koki kolinga mbongo koleka mutu te. Mbongo esalaka mutu te, mutu nde asalaka mbongo. Mbongo yango pe o papa bato azwi fin de contrat na ye Angola beba nango deja. Ta musu tango Angola ezalaki bien lingai kozwa soki ba combien de mille. Mais na yoki soki 5,000 na mutu moko abetenga lisolo ezali nango soki $5,000. Siko $5,000 oyo ndeko na nga ekosala yo nini mwana mobali ozana na vie ebele 29 be 24 ans olinga ekosala vie ebele bakangi yo. Toyebi te bamboka na biso pe lokola ezaka nango balwa mokie ta musu pa kobima na ye me abomi bato misato. En tout cas eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa bandeko. Tosambela, 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 tokomi na fin. Makambo nyonso o Bible koma yango ezokokisama tozomona yango. Bato bakokoma na lokoso ya mbongo, bato bakosala na mabe, bato bakolinga baboma baninga, bakolinga mbongo makasi koleka bato. Yango yo makambo yango tozomona. Donc bato bakomi na lokoso ya mbongo, mutu akoprefere alinga na ye mbongo koleka yo mutu, me eza malamu te. Bato boza na makambo wana kolinga mbongo nesika ya mutu, to bongwana eza bien te. Epesi pasi papa oyo mwana oyo soka lingai kozala nani bano mibale, so balingai bazala banani tala bakufi kaka boye, bake kaka boye.
so balingai bazala baingénieur baprésident bapaster toyebi te bana kitoko baki kaka boye likolo nini kimotema mabe kimotema ya mabe antuka epesi vraiment pasi mpe mawa bandeko esalinga pasi na motema yango na beti lisolo oyo nzambe alola bondisa mitema ya bandeko na bango oyo bakufeli vraiment apesa famille oyo kimia eza pasi mpe mawa nzambe abondisa mitema na bango abatela bango mpe bapema na kimia me mwana mobali oyo afuta vi na ye mobimba mona esengo te mpo makambo asali kolongola milimo misato epesi pasi mpe mawa bandeko na ngai tobondela jalousie tondi na mokili oyo merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi ngai nzambe alola pambola bino mpe akanisela bino wana bobosana te kosabone kokoma te bizu